ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima ibele Nzamba protéger Nzambe. Ah Nzambe. Nzamba protéger, protéger balanga biso ezawana masalanga keli. Monga pasi boye, monga pasi. On a tout perdu. On a un chocolat. On a bien merci. Dia makasi. Mais junga nakotika vie ya polémique qui ya kofinga ba ministère mususu te wana eza facile ndena bona ko décider na lobby ata ba maka uza ata bato nyonso ano balekaka bafingi fali emsunga na yo finga su leader na bino te parce que na poto awa na komema su comportement na nga ndenge ezalaka te mais botika ko compara kanga na bato oyo to banda na bango ke ba se comporter boy nga na ko soutenir fali en vie. Nana mama ya musicien moko te na Congo alesanga nana moma pasi. Bato msu balobaka fali yango akabelaka bino te nini te. Nga deja o abota fali abokolanga. O abota fali abokolanga. Meilleur souvenir ya artiste et musicien moko ya mboka na biso. Makambo mama fali asaelanga musicien moko te ko saelanga. Série wana bokotu na bandeko nanga propre ba yebisa bino série na toye bakote ke to na bandeko na mokili oyo mais mama fali amibimisa ke nga nazandeko na bino na moma ya pasi tozala na bandeko na Kinshasa ebele babatama neti to na bandeko ta pa famille ya mama Musa na famille na Fsozaka na Sumbi famille ya mama Musa wa bota ba wige kaisavera ba mina wana mama leki na biso oyo amibimisaka ke na ndeko na bino mais série ya souffrance tout l'ende kwa se mascar to ba ku tuteke tozakata na famille mais mama ya fali pupa a se mascar te a soutenir biso na ba moma wana donc nga bo comprendre nga fali atana potani na bademer bato ana nyoso baba paya bakoleka naloba ngo chaque fois mutu nyoso tu amu paya koleka bolingo to laksaka ba artiste na biso na bandeko bazana mpanza fere na biso batoto apeme na fali chaque mutu ayebi bolingo oyo to akopesa ba artiste na mutema na ye moko chaque mutu ayebi na mutema bato ebele boya luka visibilité na sima bakomba ba musicien oyeka ko yebi ke soki na lobeli fali trop na oza visibilité na kosala succès na sima fali ebele boya pe bongo bato msupe ngai fona kota makambo ya fere na kosala visibilité msu na sima fere bato msu boya pona ba intérêt bongo msu oyeba na okoma pe kombo mais na se mutemo za bongo te msu na se mutemo lingano artiste anate mais ozo alaksa bolingo neti ozo soutenir artiste totika ndeko ya komisa bato na hypocrisie yango ezo créer ba dégâts yango yang nyoso bokomela kaka manike kuna gafel susu manike kuna saliboy parce que azalaki vrai te parce que azalaki vrai te ba soutenir ndeko na biso fere na nenga bien bana ana soki ba deba wana lelo ba leka ba finga fere parce que bazalaki vrai te bayaki pona ba intérêt na esili a changer mais ana batu o bazalaka vrai ya vrai na ba kutu te ko yamba batu ngo ezalaka ndeni na TikTok yo bo comprendre nga
côté TikTok nazana numbaka ça vraiment makasi soki bokomeli ngai namoni ba fleur ya ematinde nga déjà double fleur et ça linga bien ba fleur ezo mata ba fleur ezo ya vraiment et ça linga bien mata na habité ba fleur siko bando mata siko ba fleur siko bando mata pour mona ke mais 30 ans passé même 30 ans passé voilà moi kufa raté bokan tsate ke bo sala batu bolamu wana msusu bana bino ekofuta msusu bana bino tala lelo makambo oyo yakala lelo sikoyo nzamba koma kosunga nazo bandenge koyamba batu te nakotsa batu alini nakosala ndenge nini nzambe na prometaki batu no na prometaki batu bon na ajouté maso modérateur comme ça ye aluka akotsa biso akotsa bato bakokota et ça la biso bien na ajouté nani susu nzambe na ngai nazo bandenga akotsa bato te boye ba kosala bato bolamu efuta kata 20 ans passé ata efuti yo te kendo futa même bana na yo osutuka boye bolamu moko yo mama sala bolamu moko yo papa sala eke kolanda msu bana ndeko ozo finga mama nanga asali eloko moko te mais merci parce que mama nanga zaka mama na yo mama abota yo pe azaka mama nanga donc ndengo fingi boye ofingi nde ba mama na biso nyoso batuto Holanda live ofingi pe na ba mama na biso nyoso eza bien parce que yo botama na mentalité ya kokoma bilo nakangi bato bakoma bikoma na miracle de nakangi moko yeyo nakangi ye donc na comprendre sikoyo bato bazala koma bikoma na ba miracle bakota pe ba live ti lelo. En tout cas, nakangi moko yeyo bato babebisa ba mingi na biso na kokoma ba insanité moko yeyo pena to kangi bo bebisa ba mingi na biso moi to fandi boye mutu mwa yo koma bêtise liboso mingi na bino andako bato yango siko bakomi omona na nde Blaise Kailu nga tikala finga mama ya mutu te namoni ba fleur ezo mata ya aimé lumbala amatselanga ka ba fleur siko le finga nga lakisa biso za mutambongo obwaki ata fleur parce que ba fleur na TikTok nde place ba yebaka bato ba dépensaka ta moi chrétien babenga ngo ni ba miete pe laksaka mutu o aza na compte ya banki abimsa ata fleur yo finga mama na ngaka bifingela boy nga na finga mama na bino te en plus vie pe ya kofinga soki na sala kango boka nga dacha lelo vie wana na lingi yango sute na lingi su vie wana te kena na fingi mutu parce que fallait atonanga lobiken oluka su na bonga ndeni nasi na komi millionnaire nasi nazwi ba trophée ya ndenge na ndenge nasi nazwi na disque d'or siko ofingela nga lisusu mutu pona zwa nini martyr pesi na beti parce que après stade de martyr ya fali to fanda to solola trop to solola ponga na ya pena nazwi mikoboye to solola to zalanga Aidor Mbutalikasu Valdi to zalanga 4 wana 4 tozala pena 4 tosola pena fali pena pesa consigne ba disque d'or ici nazwi ba trophée belé martyr nde eloko etikala na beta esi na beti pe sikoyo bofinga bato pona zwa na sala iso événement nini oyo ko compliquer nga na vie
parce que martyr oyo bozalaki koluka na beta martyr mpe nauti kobeta. Oh, na mwende kwa lobi bongisa na Mosaka. Ba Mosaka baza bavie na biso na bongisa na eteme. Kofinga nde ba ndenge batu ba bule wana kofinga nde mabe. Parce que nde to abwe bavie na biso ba eme lumbala ba walanda biso awa. Ngana epo na finga pena mutu te na yakinde. Na yakinde to lobela ya ba événement. Oh, tonton, ça va quoi? Ça va? Bonsoir. Tu vas bien, tonton? Oui, très bien. Tu m'appelles depuis quel pays? Qu'est-ce que tu fais? Ouais? Tu fais quoi de beau? Ah, ok. Est-ce que tu m'écoutes? Parce que moi, Merci beaucoup. Hein. Oh, tonton, Merci beaucoup. Ce soir. Ah, j'ai une crampe. Ah, vous êtes jolie. Ah, je vous aime. Je vous aime. na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonne na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele